Makambo il est kaka déjà tu il est entre pour ne pas revenir encore Innocent Bi na Fally Ipupa mais aujourd'hui to kamwe Fally atangi komba Innocent sans problème sans querelle sans arrière-pensée na émission mo asali na concert na biso ikade yango mais bato ba interpréter on ndenga mabe Fally atangi komba Innocent c'est là pourquoi il réagir nene par rapport à ça mokolo nda yebi nini bakosalaka na mwana moke mokolo nda yebi nini bosala na mwana moke c'est-à-dire quoi mani c'est-à-dire que makamaya mambakala omoni Fally aza grand na mboka oyo dans toute chose mutu nyonso azala élevé mutu nyonso azala likolo même na wenze place bato batekaka président a wenze azalaka même nde toza na ba chaîne boy président a ba chaîne azali on se comprend oyo apesaka conseil na baninga azali partout il y a un grand Fally c'est un grand dans ces pays il y a un grand na musique na minute Fally aza na problème na Innocent te soki ya manka ki Fally respect eza éducation na ba pesa ye Fally amone kanisa mona Marco 6 Fally otanga komba Fally komba Innocent eza Fally aza ennemi Innocent non bon on a dit que Innocent clash pour na Fally to répondre kete tout monde eka mwana nde tozana bana na ndako oui anika mwana mwana zane tetu mais ça la succès azonga na nzela azo battre ba record azo so to bitu bando comparer ba succès comment man ki comparer on comparer so comparer succès Fally na Innocent non voilà non c'est que comparer en côté c'est que mutu penza e ba même niveau te quand même ba même niveau te donc to monika mwana donc Fally atanka kombo ya mwana oyo azola na nzela ya bapa la preuve est que bato ebele ba comment kolba que non Fally alimbisaka manike koleka bato nyonso po manike aleka na makasi mais Fally alimbisaka epo réellement ceux qui na lobby na loba na tikala voyage chapeau na faute nanga parce que na lekanaki voyage chapeau ouais na tikala na ya arena voice wana Fally alobaka bato nyonso ba efface ngo mais na lekanaka na voice mais Fally alimbisaka bien trop pressé na zaka na kanda donc na loba voice mo ya bien te mais et tikala na staff voice wana effacement muto ayeba te et l'autre côté mais na zaka puni so boye baate na zaka puni yango bomona to camoufler mais na tikala ko arena na faute nanga OK nso mona yango to baka maloba to ba ko contrôler maloba bible bi to tourner le lème 7 fois avant to lobaka na pesa njora conseil mais eloko sali bien omoni mutu alimbiso na conscience ni mo ke ba pousser oui moni ko limbisa conscience ni mo ko sali bien alimbisie omo tala sikoyo coronavirus est Jésus njora kufi culpabilité ni fallait ngaza na ndeko nanga vraiment to partager makambo bele njora kufi ozumona njora kufi omoni aimons-nous vivants yango yo po batu nyo na comprendre un phénomène wana te batu ba fallait limbisa batu nyo limbisa njora ta limbisa te pona nini sikoyo omoni tamba baka Nzambe Nzambe nde aza mukonzi na biso Nzambe nde il est le seul qui sonne le cœur et les reins Fally alalaki alotaki nini po ala mukasa la vidéo na limbisi kisinjora oyo bato nyonso baka limbisa ete eza na biso pe to baka Fally limbisa sous les kauka par Zuria Fiston Koloke Zapatero l'homme de bon cœur l'homme de droit hein sous les kauka mon président. Voilà, merci Tokanga parenthèse voilà et aujourd'hui Fally tomoni na loba yango tantôt na début il y a émission nanga que apesi $15,000 na fondation ya artiste congolais Dadju Fally asalango ponde ba reprocha Fally que yemo apesa raté asala asenga ka ba perdre des fonds et pas ya batu asalango pona reprouver ou comment Mike Fally minoko oyo alesi na mode de confinement oyo eza moins de $15,000 wana. Moi j'ai 4 enfants, plus moi-même 5, plus ma coco n'a pas tout sali 7, plus maman n'a pas tout sali 8. Comptez famille à Ken, comptez ma famille. Oh ma famille combien fallait aller ici biso. Est-ce que fallait tant aller ici biso? Abeto bete là on les solote. Aloba ki motute aloba, mais nga na lobby. Bo excuser nga président sous l'excuser nga na lobby. Nga kokate, nga congélateur te, nga bomba makamte. Na lobby.
Oh fallait aller ici sur la coulisse. Que besoin oyo. Bocha provision. Besoin oyo. Moi malade ce qui est. Un abisso pour batobela attention par pamba ya mo attention yé mo yeboui. Oso benga le président sous le président Fiston. Zapatero mon boss. Nyo soné zo bima. Soki sous la pesinga $100. Nga yebi sous le tête. Sous la camarade fali. Asa souci fali. Fiston coloqué ça de quoi fali. Soki pesinga za fali muta pesinga. Pour fali muta sa pesa corps. Na yé mon ça la ngote parce qu'on se connaît pas. C'est pas comme ça qu'on donne l'argent dans la rue comme ça. Docteur ba ndenge sous la soutenance ken piana ken poto c'est fali. Et bon moi si ko nani en salango. Et bon moi sous la yebi ken. Oh, sous la yebi ken piana te. On t'a présenté ken piana sous les afali. On t'a présenté biso sous les afali. Fali muta ba biso allô comme le président. N'a pas un problème boy a comme lio. Benga soulé. Et ça va bon. Moi te que beta salama be dérangeant pe ba ndeko muso ba travers na kati. Et dérangeant bango na ndenge na bango bazana jalousie. To vivre un monde sans jalousie. To vivre bien. Ba nyonso ba kana ken so awuti poto na longwa fimbu na fimbu. On biso ba vivre netinga mais mokili ya bien. Na vivre sans jalousie, na panikane lote. So muninga zu na sepeli. Yango moni mon nange kenda bien nga mutu so bika na manike amute ande batu sa finga nga so ba manike amotema mabe okape joka so benga motema mabe milier na nga pa bolo watina na fana na baba wa yebi manike te manike mutala ba nzala pole sa mutu mususu l'essentiel nzambe ayebi so ken piana linga otika ngate parce que ayebi motema nanga na lekana nanga moto fana na yo na sala pa na haute Obi na colérique mais na kang na koko bomba mutu na kata motema te pona yebi te lobi na okuta na nini so kuta na liwa fali asali sarabat na nini na mon côté après si $15,000 kuna mais tant que pas salaire appel de fonds a chaki pe mbongo na ye baba chakate chaki et là yo mo sala chate ondimi ma chaki te siko place ba chaki ba biloko na dépôt kuna Oasis ezaka ba tapel de forme twafuta ki parce que mutapel de forme pesi momba mo akei siko ba pesi ba musulman biloko asa ile ngapel de forme voilà toi lancer un message to ba pesi ba musulman ba pesi bango biloko lobi ba bandi Ramadan lelo na fondation a Fali est-ce que lancer ngapel de forme il y a combien de l'église islamique dans à Kinshasa c'est bien bat. Comment qu'il fallait commencer comme ça en paix de fonds. Pour appel de fonds, on a créé les bêtises. Parce que les bêtises na combat ya les king. Pas bêtises ou pas bêtises. Kenny na limbon. Quand tu es bato baki tcha mbongo na été pas ça ça mbongo te. Ba mso ya akobi ça $100,000. Un gamin moko boye otanga komba Fali un petit gamin moko boye ay bato su kwanto na un petit gamin moko boye. Asali vidéo na ebité. Poche choko so pe osa muluba po muluba pemba za kandoki on a un artiste un musicien toi so sorcellerie muto so déranger yo po bino bokima na bandako na avant pour na kindoki te bibino bien mais au la légion na manique nga yeba na ba kombo na monte batango belé ba uta l'orchestre ni na yebité na yebi so za porter parole soki ni na za choko boy garçon mo choko gamin moko boy que trésor congolo OK. Donc tanga komona ka to aboy nga éduka bana yo na éduquer o éduquer liki ya société et vendre place moko boye ba mabele et enregistrer surtout lo ba boye bango mukole comme na tana yo ebima mais mani que parfois aussi bato bazo condamner bino bazo reprocher bino trop fallait aujourd'hui azana pour ça vraiment té que ceux qui montent les cas clashés na combat Fali tout le monde à côté va répondre mais et là on est aussi à la montre tant tout le monde ceux qui va faire ego là bas talisi mandoki pas Fali tout le monde a bino besoin directement na ba réplique talisa mandoki wana kutu to sengela nika to sengela wana to latsa Fali to latsa le king Fali pardon wana te Fali ayebi ke nga so finye na oloba so ko suspenda nga nga suspenda nga pe ba binanga ko tanga so komba Fali te na tangi pe il est mort seki sous ça wana moyen ko arrêter ça est-ce que non supporter mta finga Fali non ça ngote yi ngana isara yi azaka kakipaka kokolo
Ngaza kakatala kakokolo. Yoza nani? Kakatala kakokolo. Donc so lobi na fali na répondre. Ko banga te. Donc so marka vous lobi na fali. Na loba. Na banga na est-ce na banga délinquant wana? Non, combien non. Ba mom surtout utiliser. Na lobi na ye na surtout utiliser. Ça yo finga la ba baninga tu es un délinquant. Mike na lokama moi na un délinquant. Celui qui injure les autres c'est un délinquant. Moi na nga jamais finga yo Mike. Nga na sala guerre na Karine ya jeté mais prince abenga Karine tantine. Niveau Karina Koma. Mais moi, on en a respecté. Moi, je suis éduqué. Tu es bien éduqué, tu es mal éduqué. C'est ça. Quand ça va partir pour y aller, il y a un micro, n'importe quoi. Pourquoi pas qu'il y a un micro? Pour qu'il y ait un lingate. Un lingate. A quel est le micro garçon? On a un kalanjora. Pour qu'il y ait un lingate. Pour la nini, on vivra bien, on vivra en côté-rité. Tu dépends de personne. On sait que nous n'avons pas l'idée, moi, câble $50 pour finir ça rabattre dans le micro. C'est ça, le respect d'un homme. Ceux qui attendent dans nous, combien? En créant ces conflits-là, on combien? Qu'est-ce qu'il a gagné? Ceux qui ont moi, mon bal, on a qui pas dans le banité, yaya. C'est comme biloko. Toi, on attend, oh, tu as kufa. On évite ce qu'on kufa lobby. On a c'est la raison. Mais en dehors le micro comme ça, il faut côté confiant, comme tu as boyo, comme tu as un finga. Nous on est à Zoluka lipa na sima. Ah, Zoluka lipa, tu as vu déjà lipa. As vu déjà lipa. As vu linga milinga. Amilingi ça. Voilà. Voilà, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien. Je dis merci na Willy, mon chien le véritable code Mboka. Merci na Papi Boza Monzali PM. Fonatika yo cette fois-ci, tu as vraiment cochité. Mais le lot apparemment, tu vas comment lier Fali na artiste Monsieur Nabiambo Kanabiso, artiste congolais. Makambo il est kaka déjà tu es il est entre pour ne pas revenir encore. Si à comme appelle un niveau. C'est ça, c'est tout. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Manik de John Fonatikayo, bien que tu bandes l'émission, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, tu comme l'habitude na suka, mot de la fin pour. Mot de la fin, et ça kakato semé bolingo, tout semé guerté. Botika somme talobi kambo, oh bien bolobeli ngonde mususu. Merci les kings vraiment. Et là au sali pour nanjora, et puis sinanga kimia. Et tu kimia na mambo belé yanga. Kolimiso elimisi njora o arranger makambo belé na côté nanga na mono sipeli hein makasi o arranger makambo belé na côté à prince. Merci vraiment, merci beaucoup Goureti Louvoizo, merci beaucoup, merci à toi aussi Mike Lokamba. En tout cas merci na ba fan na biso nyonso moziki likondi na Bruxelles, Titi Kabalo mama na diamant, Belinda Diakese ata maman Anto ya bien maman Anto ya j'en cité là mon colo restaurant de Play. Maman Anto merci na message na yo na sepeli mindo ko melinga salinga bientôt tout na nata ba santé salara bien. Merci vraiment na linga bino mingi 100% bandage joli. WhatsApp toujours le même numéro. Même numéro ba maman ya Château Rouge ya na ngane Marie Bonga toujours tozali to kufite on va continuer. Merci beaucoup. Merci Manik de John, je dis merci à la prise de vie, Peggy Bokele, merci du côté du montage, Merveille Mampoya. On se quitte ici en disant merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je dis merci à Papi Boza Monzali, PM Fondation, extrêmement bon, merci à toi, il y a Boston Giama, Motomoko Malamu, donc l'apprécier vraiment en beauté. Nous allons repartir rapidement du côté de Londres pour penser à Velanga, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, l'ingénieur de banque, et à mon ami personnel du côté des États-Unis. Je vois Prince Yaweli, Mister Versace, mode confinement toujours, place Bozali. Un clin d'œil spécial à toi. Moko Zola de la Cruz na Suisse où on a apprécié vraiment
Baba Mbote. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.